Tango akufi, papa mwana nga akufi. Baninga nanga nyonso bayaki ko consoler nga po bayebi lolenge tobandaki ko vivre. Nakomisaki ka Nzambe parce que tout se séparaki déjà. Yango moni mutu nyonso akei asali 2 ans, 3 ans, 4 ans azongelio azongaka na but. Et kaka chemin na ngai ya kobondela oyo toujours kozala na présence en Nzambe, bien aimé, et il y a la persévérance dans la présence de Dieu. Il y a la protection, il y a de révélations horribles. Et mokolo moko nalobi na kota prière. Na koti prière. Tango papa mwana nga akufi nakomaki komona ye. Nakomaki komona ye. Bien aimé, kokufa na kati ya masumu te, s'il te plaît, oko souffrir. Akufi na 2018. Nde apikaki crise. Asalaki crise ya nerf. 2021 nakomi komone na kati ya ba vision, na kati ya ba rêve, ya ba ndoto. Namoni ndenge nini bien aimé. Esclavagisme kokufa kati na masumu eza ya solo. Namoni balatisi combinaison ya orange. Bacheye ba chaîne na makolo na maboko. Bazo kata ye kovo. Ndenge zalaka soki détenu ake prison, il faut ba kata ye kovo. Namoni bazo kata ye kovo. Mulongo ya ba détenu ba okata bango ba kovo. Soki ba kati yo kovo, bazo soki mai moko be ba pakoli. Osko nazo tala elongi na ye e bantango bazo pakole biloko wana abanda ko reflecter douleur. Namoni mutu atie akangi elongi bazo pakola ye. Engana bandaki komona. Sko tellement ke nazalaki na mwana na ye na kati ya ndoto, nazolinga mwana na ye amona te. Wana première vision. Deuxième, na ye komona ye lisusu. Bato ba crime salamaka, eza ba agent batindaka na monde de ténèbres. Eza bato bakufaka kati na Yesu te. Bakoma akotinda bango ba mission na mokili na biso oyo. C'est ce que moi je vis. Batindi ye abetanga masasi. C'est pour cela sokozo sa la prière. Ataka quand même bato bakufa. Oye bibe yake o azalaka grand chor na famille. Aluka kobomanga esimba te balashaka te. Bazongi saka bango toujours balite kaka malgré akufi. Bakoma ba démon. Namoni batindi abetanga masasi. Na Mercedes mobo ya noir bakoma ba criminel. Masasi ezwanga te ezwa mutu mususu na kati ya ndoto. Deuxième ndoto namoni. Troisième namoni côté ya Zandu sokoti di commerce. Au côté za na mulongo mo bateka ba mapapa tout consort. Zandu eza na ba réalité. Namoni na Zandu ngape na mimoni na grand marché. Afin de évoquer asali lokola maboko amatisanga. Soki na mati na gangi Seigneur Jésus-Christ pas écartation na ye kati. Na kati ya vision soki susu asali amati singa so na bika Seigneur Jésus-Christ pas na kiti. Troisième. Na komona singa espérance. Batindi biso place batindanga. Nazalaka su na mbongo teo. Espérance moyena pesa yo mbongo ezate parce que kote on a koma naza na mbongo te. Toujours na ba chaîne na maboko na makolo combinaison ya orange ya ba détenu. Abisinga espérance kote on naza na mbongo te. Kotu ndeza ba otinda biso misala ya makasi. Balakisinga immeuble moya munene ya mulai ya inachevé. Albi ba ebisi biso to buka immeuble ona maboko sa marteau sa nini babuka immeuble wana na maboko. Quatrième vision. Ndoto ona monaki.
5e, namoni afandi place mo lokwa désert. Baibisi abuka libanga moko boye na maboko sans libende. Bien aimé na komaki komona mona ye misala nyoso bazo pesa ye nazo mona na komaki komona ba mission nyoso bazo tinda ye. Ndio mona batu musu basali crime bakimi babandi koluka bamona na kate ezalaka ba agent mususu ba evokaka na monde de ténèbres baya kosala mission na kati ya mokili na biso oyo. Eleki mikolo na église na biso fallait na kota na un groupe intercession. Avant kota na groupe intercession na église na biso, prophète na biso azalaka na temps ya kotuna na nzambe état d'âme ya mutu wana et puis ya kopesa message na président ya intercession bakoyebisa yo oyo nzamba kolobe pindo okota na kati ya intercession. Et mokolo moko na ki intercession na kota ki demande babite ma sœur Zela okoti na groupe ya intercession. Jour na ki intercession bazwi bisanga babi avant okota to mission pamba te fallait to na volonté ya nzambe. Mais nzamba talisi biso vie na yo. Bien aimé, il faut prier. Sambela nzamba pesa yo mobali ya vie na yo, yebisa nzamba positionner vie na yo. Mokili eza bien batunde baza ya kobeba. Obimaka na homme mari akabela ko bambongo atia yo à l'aise. Oyebite projet na ye ezalaka nini likolo ya âme na yo pe ya étoile na yo. Babandi upesanga message o nzamba pesi bango. Babi oyebi mutu entel ngabi wi papa mwana nga akufa. Oyebi akufa na nini ngabi na yebi tebi akufa pona yo. Oyebi ki akotaka monde. Tanga koti loge mutu oyo Lucifer asenga ki eza yo. Basenga papa mwana na nganga. Pesa biso espérance. Alors yo eza impossible mutu ya mokili akitisa mutu na yo. Po place yo outa penza pa na ye moko nzambe ye mutu asimba vi na yo. Wana message ba opesanga na intercession. Basenga ki yo. Alors azaki na incapacité à kopesa yo ye bango. Yango moni na ndoto nazwaki message ya lobi afuta nyongo ango basenga kiye mutu ango aprometa ki apesa na mondi ya bakisi po musala na ya ki mécanique ke musika nga espérance mabala ikabwani ezongi toboya naka tozonga naka ebiso toboya naka tozonga naka. Discipline pesa important na via mutu. Moi si soki akei tika ya kende kozongele lisusu te ya koma abisanza. Mobali soki akei tika kende kozongele lisusu te tika ya koma bisanza. So nazaki na ba discipline te mende na kufa. Basenga kienga tango akokite asali ba démarche tozonga na kokite nde bazwaki ye akoma esclave mingi azalaki mobulu ya basi bazola kisanga sexe na ye na ba testicule na ye ezo vimba evimbi pasuki pou torture na ye yango wana. Tango batu bazo pesa ba témoignage bandeko bokanisa kango ya lokuta te. Moi je vis ça na 2021. Bazola kisanga sexe ba testicule evimbi do punition na ye yango wana tellement que ozala kindumba toko torturer kana eloko bandaki ko salela. Bandeko nanga pesa vie na yo na Jésus Christ. Yo na no yambi Jésus Christ te yamba Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Soki nazalaki na ba discipline te loko soki papa mwana nanga zaka na bambongo na ye mende nazala sacrifié. Heureusement nazaka na ba discipline. Moi quand je dis non et j'oublie. Yo pecha ba discipline ya vie na yo. Zala femme forte ya ba discipline. Quand tu dis non c'est non.
Abonnez-vous massivement et que mon Dieu vous bénisse. Naoye la nos témoignages.